Voilà, chers fidèles internautes et les abonnés de JM Productions, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette analyse, cette émission. Automessana, tous les jours, il y a Olaki Sabino, solo la musique. Mais aujourd'hui, nous sommes là, tous dans le stade des Martyrs, Oyo. Toyeko Yamba, Léopard, Nabiso, Toyeko, féliciter, joueur Nabiso, Oyo. Bakendaki, jusqu'à présent, Bazo Bundela, non, nation, parce que, et s'il y a une qualification, mais, na étape auto commune nango eza étape oyo il faut topé ça bango une fois encore de plus ba courage yango wana toye na stade des Martyrs. Vous allez voir toromona torozwape bande comme suso bavandi pour dire que moi congolais oyo à se sentir qui possible et obligé à koya na stade des Martyrs pour na koya ba joueur na biso na ero tozo solo la base na nzela bientôt là ba koya na stade des Martyrs baya pour remercier le peuple congolais oyo à soutenir bango même de loin tous ala qui dit qu'il y en a bango ba opé bazala qui nous avons na liberté donc voilà ba opé bazala qui kuna ba représenter qui toute une nation et voilà la minute oyo tozo zela déjà ba Léopard na biso bazokoma tokola ki Sabino arrivé na bango ce qui peut nzambe akolinga tokomeka un peu kozwa joueur moko Toyoka ba dire na bango rester vraiment branché émission eza vraiment moulaï mais to se peli d'abord Jané tout ça awa na stade des Martyrs. Merci beaucoup la famille awa sikoyo tozo la Sabino Martyr et puis to la Sabino arrivé Yabadjogo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, toza toujours na Martyr to zupe congolaise moko. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est? Deodat Mboula. Lelo komona on a kati ya stade des Martyrs ko soutenir ba Léopard ni les pousser au tikanda ko encore journée lelo eza lundi mais on décidé ko féliciter ba Léopard au ba représenter ki biso eloko pousser nga ko soutenir ba Léopard eza pas tout d'abord parce que naza na congolaise de père et de mère. Très bien. Et puis je suis patriote na lingaka mboka na ngai yango wana na lobi tena tika musala na ngana za ko sala na yoka kimbela ete ba joueur bazokita lelo yango wana to ye pona koya ko féliciter bango lisusu pitch wana ko te ba ye ba ke na sima na bango. Il y a un grand nombre de gens au baza sima na bango au baza ko talela bango au toza na posa ete après 51 ans vraiment avant to bota ma voilà c'est mondial yango wana la souci wana biso pe to côte à peine à play vraiment après match à Sénégal au PLK qui awa auto pour la qui 3D. Est-ce que tant que compatriote tant que congolais au monde qui biso ko komatina niveau to komilelo en tout cas pour nous qui décide on va que to longo la biso on a biso échec na biso to perdre qui espoir to lobaki ki ba match mususu ezali to occupé ko se rattraper ceux qui toza conscient na makambo biso tozo sala yango na mona ki chef de l'état ebisa ki ba congolais ba yebisa ki ba joueur na biso que mettez-vous en tête qu'il y a un grand nombre de gens qui la victoire na bino vraiment ceux qui bino bopesi biso victoire et vous allez sermonine on perdra qui espoir que de l'oba qui les jeux continuent tozo un espoir que ba match eza koya tokolo totikali na entre match moko to deux matchs pour officiellement RDC à la Coupe du Monde lelo ozomona biso ko gagner ba match wana peto ke la Coupe du Monde pona ngai nazoloba les sorts de la RDC déjà scellés. Ils ont déjà scellé. Donc, ils ont déjà qualifié. Ils ont la formalité. Peu importe équipe autour. Très bien. Ça, on a vu déjà scellé. Voilà, message pour les Congolais, on peut voir la biso, la diaspora, on va soutenir le Congo de loin. Message, il nous refait ça pour le Congo et pour l'équipe nationale. Et là, on a encore fait ça. Message on a compris ça na bande biso ba congolais congolaise loko wangai to perdre espoir. Très bien. To perdre espoir Congo eza ya nzambe au kende mondial. Voilà, merci beaucoup madame, merci pour na temps au Pessibiso. La famille bozomo na biso toza na stade des Martyrs, je pense que maman lobby message comme la bande ko na biso Congo uni restera uni et indivisible, restons congolais to bunda pona cause ya bonne cause ezali République démocratique du Congo. Donc voilà, tous ceux qui ont fait au bazar na stade des Martyrs, moi quoi couper ça à vie par rapport à l'évolution à Léopard, par rapport à un match contre Tikali na yango pour tous à la qualifier la Coupe du Monde.
Voilà, nous continuons toujours avec nos interviews. Tout ça, en dehors du stade de Merci, comme vous voyez derrière nous, il y a la fin de ça aussi fait là-bas, va émotionner comme on a dit ça. Est-ce que là, on a fait l'édition? Non, dans le film, il y a l'alimentaire. Il y a animation à biso pour ça. Ndeko mwana mboka bonjour. Bonjour. Kombo nangai Miro Obama Makolongolo. Miro Obama Makolongolo. Vous êtes animateur? Naza animateur ya Congo. Naza animateur ya Congo, toyeko soutenir ba joueur na biso ya Léopard. Toyeko soutenir Léopard, pe na soutenir Gazo Chassel même ba capitaine. Yango toze belé na kati ya stade Marty, eza makambo ya bale. Eza makambo ya gouvernement te, eza makambo ya falite ferete, eza makambo mwezi miete. Bango so baba compatriote congolais. Normalement mais eza makambo na bango te. Poso moni ke faire ya wa mo play pour maman musique. Eza maman musique te, eza maman gouvernement te député moko te la libengi biso awa. Nous to bengi biso eza maman bale. Bale ne to beta ki lobby, ne e bengi biso awa to soutenir ba joueur to yamba ba joueur na biso. Très bien. Lokola Chassel Mbemba. Mwana mboka abotama na Congo. Aza Kinois, aza Congolais. Les peuples congolais ba otala biso baza la besoin pe ba comprendre par rapport à situation résolue. Quand on a le stade de Marty, tout le monde qui na match à Sénégal n'enge réaction à peuple les qui après avoir coopéré des citoyens qui ont mené ba tchebiso et puis ba remonter score après score wana. Est-ce que tous les qui na chance ou bien biso congolais, tu as une équipe nationale chance que tu au mondial ou bien tu comme à niveau tu comme papa moni awa na kacha kini na kacha mboka na biso ana Marty ndeto telemi atotemi na kacha Marty. Très bien. Awa ba match nyonso o ya qualification ba match ya tembe to bimaka te. Ce que ça veut dire quoi? Ezaki bandoki bazebele. OK. Bandoki bazebele na kacha Congo. Loko ozota la biso na minute andi mais lobi to gagner. Ouais. Mais yet oh yeah tabiso yeah. Donc eza bato ba fouena l'équipe nationale. Bazali. OK. La première fois la Tunisie dede. La Tunisie to bandi bango bazongisi pe to rata ko bimon. Awa lisusu. To beti na 2-0. Batie biso dede ba saison 3e bi papa. Chaque fois babeta ko kaka. Yo moko so fani na pale nini ekanga kanga nini na zwaka ere babetanga. Très bien. Donc moi sinon mwana nonde ateka kayo. Très bien. Ceux qui ont constaté bakemano mais mwana ko bake papa na nga po faire beleza à côté. Bete likofi awa ko lemba. Yango eza ndenge moko na Congo. Makolongulu oza animateur ya Congo. Otala lelo espoir mboka sali, espoir ba Léopard basali, le VA babungi ba vraiment jusqu'au fond. Il biso ba gagner cette victoire. Et tant que le peuple congolais, tant que mwana mboko ki olobani concernant espoir basali. Omoni bale eloko no mona lo ba bale sengaka mbongo. Mbongo sengaka bale shanga ngo mazo talibana mboka. Aza na mosi awa te bana ne bazate batikala na poto aya ko beta bale. Mais bino mo pese $5,000 prime $15,000. Mais la tanke na club azo mbongo koleka o ta force te. Mais soki ke to tie mbongo bale sengaka mbongo. Mbongo nde betaka bale genre beta bale abi ke tuna gagner na zonga na poto mbongo zali. To tikali pe na match mususu o to tikali na ngo to ebite to beta 2 match to match moko to ebina luté. Message ni opesa na ba congolais nyonso o baza libanda na o baza na carte pour le reste des matchs au to tikali na. Congolais partout au monde. Congolais ndoki ya mbisi ya nyoka na biso batu po bazali. Ba congolais nyoka bazali. Très bien. Ba congolais ndoki bazali. Très bien. Ba congolais ba mbisi kuna na kati na mai ba congolais bazali. Très bien. To soutenir équipe nationale, to soutenir chef de l'état 51 ans après tozo linga to ke coupe. Na âge nango na CPA na coupe du monde. Au monde na na ba pays qualifiés. 22h, 23h. Match à 22h. Debout congolais et maman raté. Très bien. Mais chess na biso ya moyo. OK. Chess na biso ya moyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko na ngai, merci. Et tozo c'est la joueur ya équipe nationale bazoya et on sala biso bien. Bandeko nyonso o bo tala biso toza wana pona to sepelisa bino to pesa bino ba image à l'exclusivité par rapport à ce qui se passe na stade de Marty.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, après la photo de famille, le président de la République va s'éclipser un peu avec l'équipe. Il va parler avec le staff et les joueurs. Nous allons les attendre dans une grande ambiance. Puis, nous allons les voir revenir vers nous pour célébrer ce départ. Le dernier stage vers le mondial.
Mondial. RDC déterminé. On va sabotage, on va dire